makambo ya somo la famille, makambo ya kubanga, makambo ezosala mutu pasi. Lelo oyo pe papa na biso Patrice Ngoyi Musoko aye pe kobetela ngo sete la famille. Ebele ya batu deja, tango bamona kika pasteur na biso to le frère Patrice Ngoyi Musoko tango asalaki publicité ya ko sensibiliser surtout batu ba qui nous soutenir le pasteur Moïse Mbi na stade de martyr vu que concert na ye ezalaki kuna. Déjà ebele ya batu balobaki balobi donc papa oyo azande côté mingi ya pasteur Moïse Mbi ke côté ya pasteur Mike Kalambai yango batu ebele balobaki bande konanga eza somo atuka nga kutu na ndimaki nanga te na ndimaki te na boyaki nanga kondima na boyaki penza na motema moko na lobaki ke na kondima nanga te me makambo tokomi koyoka bande konanga na ebite na ndima to na ndima te parce que ba audio ya somo matakita ba audio ya somo lelo matakita bande konanga biso tomona akake no batu o bayembaka ba musique profane nde bazalaka na biswana swana bazalaka na bebana nzoka na ba o bazoyembela nzambe bande konanga boyokani ezalaka te na batu oyo bayaka kote ya biso tango baoyemba bande konanga bazana makamwa minene penza ya makasi. Soki lelo koti na mozindo nde koya ko comprendre que donc ezalaka nde boye bande konanga somo ba video ba audio o tolobaka ba audio ya papa na biso Patrice Ngoyi Musoko ko bima na poasa ebele ya batu baza deja wana pressé ba yokango avant na yo kisabino ba audio wana ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na meme libino papa Patrice Ngoyi Musoko. Pona batu nyonso ya sika, nyonso bakoti sika na chaîne na biso, en tout cas toyo ko sensibiliser bino, bo s'abonner na nous massivement. Tango bo s'abonner ka bongo, bo sana pete ko klikaka sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso, chaque jour, chaque minute, et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Étoiline Inès TV zwa penza kiti na yo vanda tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu baliaka kaka na ebite oyo olia mbala sukali okolia ba biscuit ba popcorn eloko nyonso sepelaka nango kolia en tout cas tia wana ozoliaka ozomelaka matisa pe volume na système moko kaka ya Tokos makasi. Voilà. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda bambote na madame Judith Diampoviza bambote na madame Grace Mpoi bambote na madame Marie-Josée Tchala madame Sidonia Nsiala madame Marie-Josée Mafuta et pourquoi pas madame Vicky Mombonzo na pesi bambote na mama Eugénie Zemanga mama Christine Lonongo mama Tina Sambia mama Joséphine et pourquoi pas mama Titi na système moko kaka.
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka bienté. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, telendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution ya kafu kafu. Gavker aye na ba solution ya kili kili. Na Gavker bika na yo libela na système moko kaka ya tokos makasi. Voilà. La famille nazotie la bino mwa audio ya papa na biso Patrice Ngoi Musoko. Boyoka ngo nanu. Boyoka. Ebela bato balobi ke non. Audio o ezande jeto ya makasi babwakeli pasteur Mike Kalambai. Alors, na sengi na bino nyonso toyoka ngo nanu. Et après, tokozonga pona kosala analyse na biso kande to mesani. La famille toyoka audio et on se retrouve juste après. Olingo divorcé. Bon, c'est facile. C'est facile, hein. Na bayembi ya nzambe. Faites attention. Na idée yo pour ceux qui méthode nazo peso salélité. Donc on a droit de divorcer té. Conseil na peso yango. Sala ba invitation, ndengo sala ka ba invitation pour na dot parce que omoni mwasi na yo. Benga bato baya. Yesa monga na bengeli bino po bino bozaki ba témoin ya libala oyo. Banda lelo ngana mwana mwasi oyo esili. Kanga pena ba cadeau na bango nyonso bapesa ki yo. Po okozong sela mutu na mutu cadeau na ye. Okotikala na ngote. Ndenge moko ndeko kenaka na civil na miso ya l'État, ezana bato bengaki. Benga bango. Tene na église place oyo bosalaka bénédiction. Oba sambela pona bino. Benga bato invité, ba modèle eza ba carte d'invitation salaka. Tant bakoya yebsa pe église. Bomba na ba cadeau abato. Po moni ke soko tikala na ba cadeau ba pesa ko pona libala ya unité na bino. Non comme escroc. Oyebi biloko abato. Osomona kinzilo eza facilité. Alors soko sali boité. Tika na yo pardon. Tika ko megate po okokena ba fardo. Okena mikumba bato. Moso abimisa ki mwambongo na ye. Wa lingo sala sokini ni kaka po asomba cadeau ka pona bino mibale. Siko yo kabwani. Oboyi muninga. Siko bino Balobi awa jeton eke zongi opa Patrice abwakeli pasteur Mike Kalambai jeton. Parce que tant a touché kaka na côté o ya bayembi, surtout bino boyembela kanzambe, surtout bino bayembi, batu abele, batu penza ebele balobi, o penza isa jeton ya pasteur Mike Kalambai. Voilà la famille. Siko na lingena na tuna, kande to tunaka. Na bayembi nyonso to yebi. Ezaka pasteur Mike Kalambai nde a divorça to ezana batu mosusu o déjà ba divorça. To lo banano parce que à ma connaissance je sais que ezaka pasteur Mike Kalambai te. Tozana batu mosusu o ba divorça déjà. Ezana batu mosusu o ba divorça.
mais ezokamwisanga komona papa na biso Patrice Ngoyi Musoko aye ko lancer message bato ebele bazwi message wana ke non pasteur na biso Patrice Ngoyi Musoko azobwakela nde pasteur Mike Kalambai ba jeton bandeko nanga na sens nini aye ko bwakela pasteur Mike Kalambai ba jeton na ebite quand na lobaki na ebandeli nga personnellement nakanisaka ke non batu oyo bazalaka na biswana swana basolisanaka penza bien te eza batu oyo bayembaka ba musique profane mais batu oyo bayembelaka nzambe connaissant que la plupart d'entre eux bakoma na bango ba pasteur ezala basi ezala mibali bakoma koteya na ba cher déjà batu wana toyebi ke tango déjà oza na mokili oza na batu baza pembeni oyeba ndenge nini ako se comportaka olinga teke ozala na ba rancune moko boye ozala ba makambo moko boye parce que oyebi déjà liloba nzambe oyebi déjà oyo nzambe ayebisaka biso alors ekozala moi pasi pona batu mosusu peut-être to loba keno baya ko bwakela na ba jeton je ne sais pas parce que to monaki papa na biso Patrice Ngoyi Musoko aiki kosalela pasteur Moïse Mbiye ba publicité pour un concert ya Stade de Martyrs. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya Maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Andeko na biso zali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bande konanga yango ba mapango $350 a pamba kande na oloba 350 a pamba osombi na yo lupango na ndenge moko ya bien somba lupango. Bande konanga toboyi na biso après 1 mois 2 mois tango ba mapango kozala lisusu te boya kobenga o mama Étoiline Inès biso toyeba kite yango na otiela bino na ba video nyonso makambo mapango oyo bo somba $350 ya pamba ozana mwa place na yo soki olingi osomba ta 10 etali yo kaka yo moko kana makoki na yo okoki kosomba na yo oyebi ke obando tongisa na yo malembe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà bande konanga kande na bando beta masolo ya mwa audio ya pasteur na biso papa na biso parce que yepe akoma pasteur kande na lobaka akoma pe pasteur. La plupart abayembi bakoma na bango ba pasteur ezala ya basi ezala mibali bakomi koteya ezaka ba mosusu kande toyebi ba frère José Nzita bango bazaka ba évangéliste ba frère Aimé Kano baza ba évangéliste mais ebele tomonaka bakoma ba pasteur toyebi te soki ezala rabongo toyebi te. Papa na biso Patrice Ngoyi Musoko pe akoma koteya akoma na église na ye akoma pe pasteur. Donc na système kaka ya tokos. Bible ezoloba na biso ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Et surtout na bazala nzambe nga na lingaka kosakana na bango te. Bon, message à papa na biso Patrice Ngoyi Musoko aye koloba mingi pona bayembi. Soki omoni ke olingi o divorcer, bengisa batu o ba participa na jour ya dot na yo, bengisa batu oyo bakenda commune ko participer na libala na bino, bengisa batu oyo ba participa na bino na église
na ba o bayaki na soirée pour na ko célébrer mariage na bino. Soki olingi o divorcer zongisela pe batu ba cadeau na bango. Zongisela bango bandeko nanga côté ya ba cadeau ne likambo. Parce que ezamba mariage mosusu esalaka 5 ans hein. Imaginez batu bapesa bino ba cadeau bo fongola ba verre kande boyebi ba mariage ebele surtout pour na biso ba congolais. Tokendaka mingi kana ba verre. Siko ba verre ici e panzani. Bo kendo somba bozongisa. Et surtout pour la soirée nanou parce que la soirée kuna nde batu bapesaka ba cadeau. Na soirée pe ba marié ba lambaki. Ba lambaki ba salaki ba dépense quand même. Na côté ya ba cadeau wana en tout cas na koti koloba moye batu bazongisa ba cadeau ezate. Mais na kwa kaka to na côté o papa na biso Patrice Ngwemusoko alobi ke non olingi o divorcer inviter batu o bayaki ko partager ko participer na commune inviter pe batu o bayaki ko partager et ko participer plutôt na église baya comme ça baye bakeno olingi o divorcer et ozala malamu mingi. En tout cas eza moi idée est bien makasi ngana lobaka toujours les mariages pour le meilleur et le pire hein. La plupart à batu babala kana bango non parce que mon ami Kinganja bala kinga pe fona bala batu mosusu babala ka parce que camarade nanga babala kinga pe fo babala ngai batu mosusu ba mitala kasiko na famille petite sœur nanga balingi babala et comme ça nga pe na bala na lobaka toujours que le mariage c'est pour le mature soki na noza maturité yango bomona ba divorce eza ebele. Pourquoi? Parce que eza na batu mosusu bokanisi eza na 35 ans ye ko bala bino bokanisi ke comme akola ovanda na ndako libala mais eza na maturité te et ozala pasi parce que ndenge tozala kutu na ba famille na biso boza na ndako moko bayaya baleki papa na mama mais bino na bana bo swana ka bobeba na ka makasi bolekisaka journée sa kombeba na te. Donc soki journée bandi obeba na oyo okuna kobeba na oyo non makelele na ndako ezanga kate. Sikoyo ozoke no bala mwana batu. Yepe akola na famille moko babeba na kape. Yepe akola na famille moko ezalaka pe ya koinda. Tambo bala na. Batu ebele bakanisaka kaneto ozalaki na kibomakangu. Yo j'ai envie de te voir boye siko na ndako libala pe ozalaka bongo. Bande konanga libala ezalaka pona ba mature ko bebana ezalaka tout à fait normal. Yango mona batu mosusu non il faut fiançailles et omela. Fiançailles ça la ta 2 ans. Batu ebele ba sala ba 3 ans de fiançailles. Mais ba yeko kota na ndako libala 2 ans ya pamba ba divorcer. 3 ans ya pamba ba divorcer. 3 mois ya pamba ba divorcer mais na ki makango ba omela ki na bango. Pourquoi? Parce que maturité na sagesse ezate. Nanda kwa libala ta ndenge tozwaka ba parents tozalaka na ba o ba parents na ngai. Est-ce que boyebi ke eza na ba parents mosusu ba bomisa ba mabale ebele? O ba to ebele ba yebaka te. Libala ta bo balana mwasi na mobali makamu na bino ezala nanu ya bino. Bokotisaka mutu amisatu te. Ezala nanu ya bino parce que makambo soki komi kokende libanda nde place divorce bandaka mais soki bozala na bino na ndako libala boyebi ko gérer ba situation na bino bobebani bosalani soki ndenge nini oyo aza na maturité ya mikitisi bomona ke no bokomela yango botuna ba couple o basala 40 ans de mariage basala 50 ans ensemble bakoyebisa bino keno to swanaka to bandaki ko swana kutu makasi me mutu oyo aza na maturité ya makasi na sagesse nde mutu akomikitisa omoni kime ekoti na ndako me mutu oyo azanga maturité na sagesse omonaka azopelisaka mutu me siko soki na ndako libala eko se retrouver ke na mwasi na mobali boza na maturité te boza na sagesse te. Boswani muke bokomi ba téléphone mama marraine omoni parrain omoni camarade nanga boyo omoni yango bomona ba divorce mata kita
ba divorce kutu batu moso bakendaka ta kutu na leta te ko divorcer na bango na ba o babalana na leta bakendaka lisusu na leta te omona ka mwasi abimi na ye na ndako libala ake pa na bango mobali pe après quelque temps akotisi na ye pe mwasi ake ko dotele ye bakomi na bango kovanda kote mosusu pe mwasi pe akozwaka mobali akoti na ye na ndako libala c'est fini. Mais na leta yebi ka keno batu o mibale babalana na bango bazalaka mwasi na mobali nzoka ba divorce na bango ezaka pasi yango na ye kopesa ka conseil ndenge ezalaka avant okota na ndako libala surtout pour na basi. Premièrement zala mwasi ya prière mwasi oyo abondelaka aza mwasi oyo azalaka toujours victorieuse na circonstance to na situation nyonso. Parce que ça n'a pas makambo mosusu okoki ko supporter te mais parce que tu as le Saint-Esprit en toi et au sala que no ba makambo mosusu ko supporter ba makambo mosusu ko vaincre mais soki ozana nzambe te omona taka mwa makambo amuke ka boye memi matata divorce mala moko bato ebele ba divorça bongo. Moi j'ai ka ya muke moi incompréhension ka ya muke parce que la personne ne priait pas parce que la personne azaki na distraction makasi ko sala kino mutuana divorce problème ka ya muke koti na ndako libala mbala moko ba divorcer mais batu mosusu parce que ba sambelaka yango mona tam matata ndenge nini ekoti suka suka bakoyoka naka mwasi na mobali eza mwa bongo pona divorce ya pasteur Mike Kalambai na Penyel bande konanga ba makambo kuna eza ebele zama makambo ebele mutu oya yebi moi vérité en partie ya makambo yo je peux bien le dire eza pasteur Moïse Mbiye parce que azalaki tellement proche ya pasteur Mike Kalambai ayebi eza makambo susu soki pasteur Moïse Mbiye lelo ekoloba soki alobi kaka alobi ke na loba ntanke musala nzambe bande konanga tokokamwa penza ya makasi bande konanga na niveau moko pas possible. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.